En bon, Nzoka eraka na 37 ans. Ah, c'est bien ko nenga bimiseli biso âge na ye. Bon, bandeko, analyse oyo era asali vraiment éclaircir. Nazoloba analyse na makambo oyo aye koyebisa biso ya Zawadi na Mike Kalambai. Po ye azala témoin oculaire ya kelke makambo. Amona Zawadi 2 fois na kati ya sali ya Majau pe na kati ya ndako ya Mike Kalambai. Bon, tokokota na analyse wana pe na kodetaye bino biloko mosusu ya mike oyoyo epesi ngai mwa ba éclairage ya muke na lobela makambo mosusu. Ndenge par exemple na otoloba na bino sikoyo era azaka na 37 ans. Era lobi te ki azaka na 37 ans. Mais à partir de l'émission, na comprendre era azaka na 37 ans. Na comprendre pe era abima na mwasi ya libala autaka na Londres. À partir kaka ya émission oyo sali. Mais awa tozoloba nde émission analyse kitoko oyo era sali sur Zawadi. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Era yo pe côté makambo nozake pe compliqué. Yo zana 37 ans. Pourquoi olinko loba toujours oza mwana muke? 37 ans mwana muke? Ah, nayebi te ki mwana muke yango soki tikala ndenge nini. Mais bon, awa tozolobela ya mwana mukolo mususu to mwana katikati Mike Kalambai na Zawadi. Alors era lobi bien azala na sali po babengisaki ye no azalaki na sali po akenda kokota. Alors ntango akotaki na mopanzi na ye mwana mwasi moko ayaki wana asimba telefone alinga filme yakangi ye telefone po bapekisaki makambo kofilme. Ayebaki te wana Zawadi soki nani. Mais tango bakomi na ndako ya Mike Kalambai po Mike Kalambai mbala liboso pe bakutana na era Ramsès banda autaka poto. A invité ye aya na ndako balia. Alors Zawadi lisusu ayaki. Bon, bandeko, selonga namoni ezali par hasard te Zawadi aya. Selonga namoni pe ezali par hasard te frère Mike Kalambai a invité era Ramsès. Selonga namoni pe eza par hasard te Zawadi akenda kovanda kaka pembeni ya era. Bandeko, soki totali malamu tangu era zoloba soko landi bien explication era pesi tangu bazako lia telefone eleli ya Mike Kalambai. Mike Kalambai alobi naza na table. Telefone eleli lisusu. Wana Mike Kalambai ayebite no wana era ayebite soki nani mutazo benga azo déranger Mike Kalambai. Alors téléphone eleli lisusu
pour la 3e fois. Ale Mike Kalambai a yebisi ba era Fimoko autaki Australie asali déjà 1 mois awa azana posa tosala featuring. Bandeko ekokozala ezape bongo. Ekokozala mutu abengaki liboso ezakaka zawadi. Oya bengi ya mibale ezakaka ye. Ya misatu dérangement leki ezakaka ye. Ekokozala pe oya bengaki liboso eza ye te. Oya bengi ya mibale eza ye te. Oyo abengi ya misatu ezalaki nde zawadi. Pourquoi nalobi bongo? Bolanda bien nalobi na bino soki zawadi avandaki penepene ya era bakangama boye ezalaki par hasard te. Alors soki zawadi na Pasteur Mike Kalambai si balinganaki donc ezali pe normal. Zawadi a utilisé à côté sa frère Mike moi jalousie que frère Mike soki nga nazolela yo mais oya yawa era lisusu mwana poto boga ayebana pe tika na vanda pembeni na ye mutema na yo epasuka. C'est normal pe frère Mike mutema pe epasukaki na jalousie. Yango tangu majabu esili frère Mike asolisi era alobi era bando yaka outaka poto na tokutana te nalingi nabengisa yo pote tokutana tosolola bolingi bolia nini. Era zongisi sauf biloko naliaka na poto mais oyo elia makawa nyonso naliaka. Alors tango Pasteur Mike abengisi era na demer sikoyo telefone oyo elelaki liboso ezali oyo frère Mike abanda kozela te. Ya mibale ezali oyo aza kozela te. Ya misatu oyo nde abanda kozela ya zawadi. Pourquoi aza kozela ngo? Parce que aya susu wana bakutana tête à tête na moto bavandaki bisika moko. Na moto yo asimbaki na loboko. Potango era asimbaki zawadi na loboko po apekisa ye afilme te. Frère Mike bisika zalaki soki esi balinganaki na zawadi ya komonela yango bongo te. Akomona era ndenge nini okoti na nzela nanga. Nga nalingi nalia mbisi oyo euti Australie yo pe lisusu oningoli yango. Akomonela yango bongo. Yango wana fasalisa bango tête à tête lisusu. Alors zawadi telefone na misatu ezaye. Ale frère Mike ayebisi bango. Ndeko moko mwasi autaki Australie asali 1 mois awa azana posa asala nanga featuring. Bien sûr makambo alobi eza lokota te oya featuring mais kokozala si bayebisaki yango avant si bazwaki solution pe si balinganaki. Mais soki alobi na ba era soki ko déranger bango te ezali po atala era na zawadi makambo ezokende ndenge nini. Era ozana nzela nanga to ozana nzela nanga te. Bango balobi problème ezate aya. Zawadi aye.
bolandi era nenga lobi. Ye soka lié asalaka neti soka lié ayokaka pongi eza normal sieste. A déplacé ake vanda côté mususu bisika télévision ezalaki. Tango bano nimba boy amona Zawadi na mopanzi na ye azo sinape. Alors bandeko wane la kisinini azo matisa toujours frère Mike mafuta azo betsaye motema satidiaki frère Mike satidiaki bolingo na bango. Alors era asalika kanenga asalaki akangi susu loboko agangi yo nini boy. Bo comprendre tina na lobi ke telefone na liboso bengaki ekokozala Zawadi te ya mibale ekokozala ete ya misatu ezali nde ye. Soki pe bakutani ensemble wana ezaki par hasard te ezalaki kaka po frère Mike ayeba era aza na nzela na ye te. Po frère Mike ayebi na mondi na bango ya ba chantre ba pasteur baza deja na guerre. Bongo aya kobakisa guerre na era aza bogare era aza munoko ya kosakana te. Era aibo pointe makambo asalaka. Alors pasteur Mike akoko souhaité te bazalane na problème. À partir à wana ayeko comprendre que era aza ne loko moko na yete. Pananga na moni eza bon. Alors era alobi piège oyo et bandakala c'est possible. Era alobi Zawadi abima déjà na Michel Bakenda. C'est possible. Donc, atakaka déjà côté kuna. Mais ce qui atakaka déjà na monde ba chrétien, na monde ya ba pasteur, c'est que aza penza mutu ya monde o ya bango. Ezala monde ya kosambela nzambe, ezala monde ya kotia nzambe lokola couverture me basambelaka diabolo. Mais Zawadi ezolakisa azali na monde oya bango. Soka bima penza na Michel Bakenda. Pe c'est possible soka bima na Michel Bakenda. Abimi na Mike Kalambai. C'est possible abima lisoso na ba pasteur musoso to ba chantre musoso. Alors bandeko ngai ndenge na landi analyse oyoyo era asali en tout cas efungolinga misu. Efungolinga pe misu na yeba âge juste que era aza na 37 ans. Soka kosala 38 ans po anena no silité. Mais 37 ans, oui, aza nango. Mais era, pourquoi olingo loba oza mwana muke? Pourquoi koloba biso bana mike? Soki na lobi na pesa exemple a poto ya bana mindele okoloba o eza poto. Yo moko oloba gango bien. Ba camarade na yo na kati ya Congo. Baza ba cadre. Baza ba père de 5 enfants. Ba camarade no eske devant bato balobaka biso bana mike era ata maye lango eleka yo korijaka pe ata bafoti na yo mokoko soki pe na komi kote ko corriger
olinga ko corriger ba français ya baninga. Mais pourquoi pas au corriger na lingala baninga? Neti ngai balangi nyonso na lobaka mabe. Français mabe. Lingala mabe. Kikongo mabe. Chiluba mabe. Swahili mabe. Kingala mabe. Alors sikoyo yo corriger biso kaka na français o likambo nini oyo. Hein? Oh. Et puis na kati émission na yo kaka na yeko comprendre lisusu obima na mwasi na Londres ya pembe soki pe ya produit soki ya kobotama wana na yebite. Mais obima na mwasi ya libala azaka na Londres yo na Suisse tia longwaki kuna ti ayepa na yo soki pe yo longwaki okoma kuna otikala koyeba kaka te aza marie. Era olobino yango boye te oke direct te. Mais ngai na émission na yo na comprendre obima na mwasi na Angleterre azali marie. Ata balatisa na pete na loboko te, mais bazalaka ndako moko na mobali na ye. A partir kaka émission na oyo na comprendre pe oza na 37 ans. Koluka na yo te oyeba soki na yebelango ndenge nini. Nga na lobino na émission na yo oyo. Mende po yeba makambo na zoloba soki eza ya solo yo moko otali âge na yo. Soko bosani okina document otali okomona wana 37 ans. Siko kanisa basi obimi na bango. Yo moko komona obimaki na mwasi Angleterre. Eza nango facile po yeba. Lingaka pe osalaka banquette na yo moko. Mais era, félicitations de toutes les façons na émission Osali. Osali yango vraiment kitoko. Oclaircir biso na makambu ya mike mike. Ata to comprendre bien te, mais esali ka moi bien. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a roza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a roza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss.
Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zona chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.